notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazaboka, Desa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Oui, Bambote, en tout cas, Bambote, Ebele, fidèles internautes partout dans le monde. Ba place Seigneur Sobozwami, Bambote, vraiment, il y a Ebele, Tolinga, Bino, vraiment, Mingi. Il y a un Tolinga, toujours, qu'au sein de Bino, Misala, il y a Malamu. Il y a un Tolinga, Bino, chaque jour, vous s'abonner massivement à Info 16. Et la chaîne, et puis ça va nous actualité, moi, ils ont frère. Et puis ça va nous nouvelles, moi, ils ont vraiment, il y a, ils ont vraiment fondé. Donc, vraiment, ils ont passé ma wakande, balobaki, no, ba décembre, on est ma camoyara, yara, ebele. Babi, merci beaucoup, Babi, les grands caméramans d'Amak Nassima. Yamato, c'est pourquoi pas, Babi, ma constère, Yasmine Sakoum, on a un plateau, tout, mais qu'un peu qu'on débattre. Boyebi que Ndekonabi soit moi si camarade Leki Yaya Stella ote ko kufa suite accident binamo boyebi ne le kaki l'auto me camper ko solana concert nanga na yambi était meto me camper tout sur la façon ba fille ba koma façon ba fille ba comme luka bazala façon ba fille ba comment ko leka ba deux ba ça kaka qui danger entre les grands caméramans au me camper ko fungola biso moi na plateau pour nous la concert nanga Yasmine Sakou me camper ko fungola biso Yasmine Sakou bonjour. Bonjour Magui. J'espère que la nouvelle aux circulées et ça les bisous peut pas si na mawa parce que on faire ça pour une jeune fille le quoi bisous à fleur d'âge Stella to me camper ko zonga pena te poser le romoko et batumi ba de source nango. Mais je dis Yasmine lelo et tant que moi si to me capé ko solo entre ngana yo na yambi to yambi ngate mais to me capé ko bana kibo moi si le ni les autres là que non basi ba comment ba vitesse belé bongo na habité voilà ami internaute pour s'abonner belé na 16 Info 16 Info 16 voilà 16 la meilleure des chaînes on a jamais de si Magui Bokungu c'est avec tristesse to betali solo o pour vivre ko ekei voilà mingi ba obi totika ba mort ba lelama comme on dit en français laisser les morts enterrer leurs morts ba condoléances na famille ya Bastella toza ko en vouloir été oyo ekomi esi ekomi pona ye to kangi parenthèse nde to beta cete ya ba fille ya lokoso. Beaucoup. Voilà. Il y a des filles, oh, les lobes loba, il y a Stella pour les lots tomoni que Stella a koufi. Da koufi, oui. Accompagner qui moutou. Si ko ba Stella o basé belé nandaku. O ba kufate, o bazana lokoso, bo beta masona bangote, toti Stella pe manai na kimia o e komese komaki, nzamba sungati akokunda matozala. Tozala voilà. Pe nande konae en tout cas Clara nzamba. Clara ça na commande, to se magana nzamba ça les grâce quoi. Ça les grâce azon la bon moyen ça bien pour perdre des personnes baza très cher. La famille ça facilité. Mais na bino ba fille à lokoso ba ko apparaître. Qui bon moto eza yangote, moto il faut pas sa vrai visage. Parce qu'il y a des femmes qui ont vibré kabane loko na maboko mais babeta li solote et ça on maki beaucoup soit na kinzela bo mutu boye baté nani oza et pareillement moi mutu boye baté nani nazali ozo mon effort pe sa vrai visage na yo kolinga te so moni mutu moko akufi bino so bandi ko diembela kaka lokoso et bon yo lokoso va na ndakuti c'était là que nene moi tourner ça qui normal bo bino ba fi boté mana ko bo senga ba 1000 francs voilà ba ko yo pe na 1000 francs no senga voilà na 1000 francs
souffrant pour Koufi. Voilà. Non, ba fille bon meka un peu kozala bino, bon vivre na ndenge ya makoki nzamba perception na ba famille et sunga. En tout cas, Yasmine, on a complété mouké les l'offre des internautes. Ba fille ba comment luka ba apparaître, ba fille ba comment luka ke et si kaza ba monaka ye mutasali. Au mona azabi na famille moko eza na famille moko pauvre. Mais si kaza a luka kaka asa makama minene ko luka o isika ya uteli. O linga mobala za ngambongo te, o linga mobala za na voiture. OK, ba voiture le quand ba cercueil. Ba descend mais ça ba moi mabe. To moniste là ba bimaki ba le ba meli melo akufi. Est-ce que Kaneka a Koufa? Non, Kaneka a Koufa. En plus, ma fille, on va apparaître. Ma fille, il faut pas apprendre. Il faut se prendre en charge. Voilà. Il faut la métier. Pour apparaître, on la même on marié. À part on marié, il faut que mutute abima na mutuka. Mais bien la famille même bona mutukate. Bana bokola à part ba voiture yo matin na visa ka o to loi ba taxi biso nyonso. Et en plus na kachote la fille a Kouvi Stella na aza véhiculé. Oui. Aza marié, aza bien la famille bien Stella. O ba sax na Clara, baza ya analeki. Donc ils ont vraiment pas si plus que oza mutuka, oza marié et puis si ozo soulever le sous-point, ba fi baza rester babali bino mobali ozo luka kara ba shida. Yasminga na ebité. Mobali soto ta mwana makolo esa nini? Nga na comprendre te nazo to me un peu ko recadrer yango soki eloko wana na famille na bino ezate na mutu azos mutu nezo sala il faut bosser dire na vie boko tsango na famille voilà on peut pas beta to loke biso peto wana voilà oui yo za voiture te OK ko na sima mibal et après na place yo moko oye ko la métier on sala ba économie na comme na voiture no tambola na ngo à l'aise ozomona voilà ça ba fille eza lokoso te éviter place mutu algo ka deska ba tumba ma poulet ami internaute faut faire très attention na makambo ya mbongo omoni mbongo eza bato ba usage na moté mbongo eza makila ya moto des fois la biso eza to nga botanga ba ouvrage te to boyara to nga konie ba makambo to za ba tout total na misto bana to ba vérité mbongo eza makila ya moto usage ya mbongo eza très compliqué moto il faut apesa yo mbongo na consentiment na ye ozomona voilà ko yiba moto mbongo te ndebiso to lobaka au Chine jamais et na derrière cadeau nyonso message ezalaka ozomona beaucoup moto soki yo zoke na angla au Chine na ye mbongo na ye eza lokwa mbongo ozoke na ko yiba automatiquement quand il a problème na ba ancêtre na ye batanga ba ouvrage bato baza ba mikolo bakina mbasala mamba spiritualité ba comprendre makambo na oloba ozomona tant yo ngozo ya elo mo cadeau yeba ke sima na mo message eza lelo to za la vraiment sérieux lelo yo ba Stella ba vie ezate ozomona po za Stella za na morgue ozomona po za ki cadeau et puis cadeau ya mutu mususu sima nango message ya cadeau na bango wana yango wana on a vu le cercueil to moni bikeko bisi bino kole bomeli opesi eloko to benge muchina na retour na azwani ozomona esika ba fie beba ya ba Stella kute mona ni na accident parce que bino bato e mona na kate ya eza na bato mususu oleblo ono meli apeso mbongo okena ndaku normal okufi to benge muchina mais oya zina pana yo oyebite akozwa pe chance na yo akozwa pe étoile na yo eza batebe basala makamba mabe bongo lo ba obala te. En plus, il faut pas y avoir mort et ça physique. Non, elle est spirituelle. Stella Koufi, oui, ils ont la mort spirituelle, ils ont la mort matérielle. Voilà. Ils ont la mort, ils ont la sorte de belé. Aux ouakate, aux lacan, mais aux ouakoufa. Aux ouakate, ils ont la bota. Oui, ils ont la mokina, ils sont en normal, ils bénéficient de nuance où ils ont la mokina. Ils sont surtout pas compliqués, on te lit pour apparaître. Avec des voitures, c'est ça, Yasmine. Comment on a beau lundi? Voiture, c'est ça, la Yasmine. Comment est-ce qu'ils ont parqué mon tout cas en gagnant tous les motos qui est sali descente pembe. Token d'arrêter. Donc, voiture, c'est un moyen de transport. Voilà. Voiture, c'est un moyen de transport. Parce que ton dimanche qui se sacrifier. To bundi. Qui facilité, les économies au sala. Aux gens bon épargner, mais bien bolé épargner, aux gens $100, aux yeux au sont bien là-bas $100 et après il faut l'angaka bazan mituka vraiment conséquence na ezali. En tout cas le binangota concernant Yasmine et ça passe si ba fille le balingi trop quoi apparaître
oza musamo osala te osaka elo moto ozaka wana kaka so oyoki kaka en plus elo naye comment lelo bafia lelo balingaka mobali azala kitoko azala na voiture alataka bien est-ce que mobali wana azwa asoma voiture na ye oyebi te nini asala bafia lelo bakoma olinga te alinga mobali moko na pasi babanda na ye basoma mituka bamona bafia lelo bakoma olinga makambo kolia trop ngenge komosanga pasi Yasmine mpo tomoni bastela bale bafrite bale biloko ezopimisa moto na bavideo en tout cas fidèles internautes bomonaki bavideo ya Clara na Stella est-ce que bandole bafrite baole bangombe ezopima milinga baosa ba vidéo bazoyemba yemba na kata voiture au moins que mudazo luka apparaître et puis le longa azolinga kena connaît puis ba maman au mona mwana sabala mobali paza na poto le ba parisien mi ba comment ko regretter pourquoi abali moi saki moi ça kindumba Yasmine ba maman lelo ba comment so mwana so bokola aza un mois ba po mwana te nete ba Stella na ba ko sa bangita bote ba parents na fait ben intercaler aza moi ça mutu mutabala depuis 2018 Chilelo. Au moins, il y a un lelo mbala porte vraiment bang après on va faire qui va prendre vraiment côté na bango asane ba n'importe quoi a bimane a sa nyoso. Sko shida na hote. Mukolo shida kuta tikali. Donc on a remarqué lelo ba faire vraiment luka ko wel sa ba relation. Na moni Yasmine na Gucci Sinda na moni Gucci Sinda la tibien na moni Yasmine na vient ngai ndongala nani amoni Yasmine vient ngai Landrine ndongala amoni ya Landrine ndongala azambale morambinga abi Yasmine seka za ko gagner belé tika na tia mutu Yasmine tam ça comprendre que mbo on est en bon mabe lelo ba voiture belé lelo il y a des gens oyo ba sacrifier ba vie na bango pour na ba sa mbongo c'est ça donc ton yo moi c'est ozone ndeo le mbongo c'est go pesa vie na yo nyosa yo pesa ni e katana en tout cas to sa émission pour na ko interpeller ba ninga basi bise beto za basi so ba on pena de bazar na ba na banda yesi bito ko la ba pongi émission de to vandi boy to ko la pe ba to la ba pongi singi pe ba sans fondé ba singa oh na jiso beto bimboy Landrine ndongola binazana bifi na nga Landrine pianga $10 pesa ngate oui pesa mais ozo sala boye pona mais tozo toka te bolini nyoso na facilité eza raté et puis quand on vient comme bete batu misinzo yeba ngote oui oh ngana yebisa yo eza un couple moko tokanga mina bango place ya maison ezayo yebi na yebisa mo sinzo moko butu ko beta mozana idete ah là là mo sinzo pire sœur na pire petit na ye ba pire petit akalanda ka pire sœur amona ndenda ku ya pire sœur eza akake oyibite so dans sobi moi simda sala anya suka Axela mobala pire sœur comme na niveau à zéro na minute au pire sœur oye bata sa nini Nicolas Lokoso tant sou pire mobali na ye mo ka créer mobali na façonner commencer à commencer un business na mobali ba sangisa business siko yo pourquoi pas yo pe oluka mutu na yo et ben tu penses que mobali wana alinga boya moi aujourd'hui Yasmine Sakou tu as remarqué base bela libanda ba commencer mobala batalingi aluka panza mariage abato ozazemi Dalibala bato neti ma soeur babi Benito Kotokologie na Paris à mon passe na mbal na ye o basa mbal na yo ebité je pense que so yo zema mbal na ye po bi mission est-ce que yebi o bango basala o bango balonda po lo bazala bongo Yasmine la degré Ako bon ma mariage na yote d'ailleurs on a profité on a fait sa pure sœur na wana conseil quoi ça peut parmi ma cliente na maman ko bon malibala na yo ko bon malibala na yote on y est comme même na ma sunto longo les mitika e abota mwana wana sera poussani ata ba 2 ans zoya ko na l'éducation na yende mtotika la ebelo non ça o ba mobile no puisque allez accélérer mobile comme na zemi jamais puisque aujourd'hui voilà pourquoi essayer et on luka ki azwate Yasmine obi en tout cas na soutenir na poana obi lelo base belé ba boma mabana ba pona ba kamba bon maman pourquoi ko boma libala na yo la qui c'est que yoza oh le bana ngota artiste mama chala mwana grand prêtre mère c'est ça maman ngana bana bino base a poto Basé à Kinshasa, basé partout dans le monde. Oh, yo qui m'obana chez moi 6e libana ya ko boma libala na yo te pona mutu mo ya lokoso sikaye abota.
Yo pesa ka condition moko na ba 2 ans une année. Oh ibe mwana mobali no bokola yi. Comme ça yo yeba elo nyonsa. Moi ni tout ça arabe ko efuta manase. Voilà. Tonga lokoti na lisano ko bunga lisano. Et bunga na lisano. En plus Yasmine Sakou, oyebi no ba fille be komaka, o mbala poto, baza en cours à divorce. Toi tu penses que passe ba mona na mwasi na ye ya ba kauna bango ya ba 5 heures wana omona bijou ba Eston depuis États-Unis ba bi mwasi pembe diamant luna et la champagne je pense que diamant et pour la champagne nenga zana mobali na Kishasa alingi fille moboy ya yoki atika libana n'importe quoi bokosi wazozo apprendre ya lukambongo ba fille bazozo lokoso lukambongo tala cela nenga kufi apesi passe na famille na Yasmine maman na saki crise et puis batie kombo ya Mitterrand champagne na autre une émission moi aussi le cas qui a démenti abike non eza Mitterrand champagne te bolona ki ne komba bato mo lata komba bato surnom siko yepe mutu wana to kene pa etozonge pai sacrifice à modèle wana ouais mon ami so abi pentat impact pesate oui nese muta bongo sacrifice à bon impact pesate oui RVC ozomona bino batata bozo luka koteka minimo bana batu pona faiblesse oyebi ke musupe eza faiblesse hein tant on passe eleki okoyebi ko se laisser faire na n'importe quoi ya basi boza makasi mutu na mutu nzamba sale na vie azana école na ya lekaka yo lala na salon olala na ba carton eza école na yo nzamba zo éduquer ko lobi tango koma mutu et servi baninga lokwa leçon bomo na ngo pasteur ko luka ko apparaître te donc pesa identité non pour so lobi vérité mutu kosunga yo na qualité oza mais tant oyo sa minene luka o defa ko bimana mibala batu ta sort na mo so perdre et puis c'est comme gotia mibala batu biloko na yo eza vraiment pas makasi donc to ti kabino pe mibali oyo boki kozwa ba moto na bino conseil na opesa bino a quoi bon gagner nyonso ya mokili oyo bo perdre âme na bino hein ndeza bo olekisi lelo mwana batu oui et après ozwini biso nyonso to comme na 120 ans o kufa kaka donc to ti kala éternellement olekisi vie ya mwana bato yo bomiye lelo mwana bato et puis stand de konae na Clara parce que pour l'instant to éviter pour ça ndeni maman na bango basa ki crise maman basa ki crise pour maman na bango côté ya ye aboti bango ka 3 pas ça bani musu asaka baboti bango ka 3 deux filles na garçon moko donc une amie cho fille moko ku là na Clara o azana koma nzambe faut ça les grâce à Bika mutu wana sali bango bosi sacrifice ne saki à 2 personnes et oui il que vous balé oui il que vous balé mon il comme balé non mutu moko en ce moment là sacrifice na eko échoué voilà mutu obomeza ka précédé otina liwa mais plus tard okufa pourquoi ne pas côté kata partir de nos sacrifier bana ba okufa kaka oh Mitterrand champagne oh zanani oh zipe Congo yo papa sali bongo okufa kaka. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Yasmine Sakou. En tout cas, fidèle, c'est un beau comprendre que et ça biso passe ba décembre comment ba makamebele Yasmine Sakou. Ba famille belé na ba kindoki na bango ba comment ko mvuté pe kamusu et ça même donc ba ko la ber. En tout cas, ba fibre ba ko lukambo. Biso to vandia Yasmine Sakou la patrona. Soto bito kota na CCC on se comprendre que non mutu muninga simba moi 10 francs. Bamaki bokungu moi 10 fois to simbaka mais ero to vandi fait to fanta manda to lala to chotambola ko sabe mission to sa mission c'est parce que eza musala to le mutoki na biso. En tout cas ba fille nyonso o bolinga via facilité ba fille o bolinga okika eska mombala leso ameso ko lala ka bo transport eza fi mabe en tout cas botika en tout cas yekola musala banje za Yasmine zo continue toujours ko zo ba fille mère pona Jézali vraiment venez nombreux ne repère sa numéro donc ça ne dérange pas oui numéro na biso ça plus 243 89 910 44 53 plus 243 89 910 44 53 et ça
kaka juste pour la fille mère pour par contre baza limité boya ko la métier sunga bino beaucoup ma basi ya valeur beaucoup maloko abiso bande ko na bino tozara kaka moi ko luka parce que sans une musala on a place ça bêtise on se concentrer pour nango voilà fruit des années tout en bon aussi ma fruit Sarah Mata ma sœur on moni comment est-ce que kombo no etambo na ninga mabeke au sacrifier bani voilà ça les sons on ma kolanza betika via baninga an tika via ba camarade moni abi on a bonne foi ba camarade Yasmine na katiote en tout cas s'il te plaît Yasmine au toucher pena point oyebi Sarah Mata nde ba oloba oyebi vi oyo to courtois ba fille te makam na bangote ce qui Sarah Mata paye réellement avec ma bezalaki tu sais comprendre bango oyebi ndeni quand d'autres biki le koso parce que tant qu'on a monique Yasmine nde mutu balinga ki ngama gina okeni Yasmine na kete c'est ça ngama gina okende bo Yasmine na kete de so ngana okende na koba Yasmine fu Yasmine mo bazala wana donc ba vitesse kaka donc Sarah Mata pe sur ba jeune abino le autre comment la fille aza ko apparaître aza jomo a pe sa ba copine ba l'extrayer aza jone mo la ba copine na po na mbongi fwa kaka to za kama ele donc Sarah Mata pe fatika viwana tout mabe makasi parce que tout mabe a bengi si baninga ba ki rendez-vous mususu abengi ya dendi la de raison ma kolanza parce que soit autant ba tout obi de l'auto lo ba sacrifier Stella et Rosala to tanga ba Sarah Mata si on anda pour la ba c'est famille wana et le bien landela et landela donc pour tout comme wana tezonga ma kolanza ça peut ba répandance voilà sincère so ils a ba utiliser qui yo inconsciemment en tout cas zonga ma kolanza mais tika via ba camarade tala comment est-ce que au raté liwa hein ce que l'on va quitter yo pour nous en kati. En tout cas, merci beaucoup, fidèles internautes, comme un peu na souka, en tout cas, tout bien un peu, bah, nous avons ça, bah, si ma toyi. Et là, nous sommes ils ont horté, au moment de l'homme brouillé, ils ont horté, bon, moni Stella, dans la perte de vie, le but tu sois dans la nani mobile le oiseau là maman na papa na et puis à partout na déjà ne connais pas moi si aza sous na coma to éviter maman père de bala mi balé et on to singa ka ngulu nzambe to ba fiwe ba koluka ne pense pas que so aux autres mutata moi aux autres mutata moi ba manga na mutu na poka tango sukula ba to ba comprendre et bien ça ba film so ba teka makala Yasmine so moni après cop nae à la ti bijou nae à ti mané au comprendre. En tout cas merci beaucoup pour s'abonner vraiment na Info 16 babi mon boss babi yemoko 16 mm Yasmine to vini pour na 16 mm tonton Mwinga merci beaucoup à 16 mm pour l'opportunité à Bessibiso tous les cas en tout cas merci bon courage nous ça les hommes avec Magui Bokomukutu il y a rien à dire pour s'abonner belé na Info 16 pour babi yango makambo. Un grand merci à Maître Bilka Bongo, un grand merci aussi à Charles Ngwendou le vrai sans oublier tonton Landrine Donga là Babi respect officier India je vous salue respect officier Mathieu je vous amour à s'abonner en tout cas vous s'abonner Babi mauvais Landrine Donga là Babi mbola mbingo mbola mbishi mbola pembe Babi donc vous s'abonner na Info 16 tout ça sponsorisé ya liboke ba faire le corps bah gros bisous na bino. Ciao. Voici notre dimension du Congolais. Voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin agence 16. J'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal.